Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Bandeko nanga tango liwa eyaka esignalaka mutu te, donc ekomaka nango kaka et puis ezala nango kaka ba plan ya nzambe. Nalobaka ngo chaque jour soki nzambe accordé te keno mutu akufa to matato kita mutu akufa na yete. Mais soki nzambe ye moko accordé bandeko nanga yango bomona batu mosusu ata na se ya pongika bongo akufi. Batu mosusu o abelaki akufi, batu mosusu po o asalaki boende akufi. Donc ezala moi bongo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tozongeli bino lisusu na grâce luzolo ya ba grâce matanga misatu déjà. Donc ya koko, ya oncle na ya mama kulutu. Bandeko nanga eza ya somo. Banungu pe ekomi kobima balobi Nigeria o grâce luzolo auta nde makambo bandeko nangai. Makambo déjà ekomi ya somo. Mais avant tokota na mwa makambo na biso wana ya lelo makambo ya somo yo, en tout cas na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda makambo bongo ezalaka bien tozwi bakiti na biso to vandi. Botia mwa mai pembeni, botia mwa sucre na bino pembeni, mwa jus ezanga nango te. Kote mosusu tozoliaka, kote mosusu tozomilaka, kote pe mosusu tozolandaka oyo ya biso ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système moko oyo kaka tolobelaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo nde makambo grâce luzolo. Bandeko banungu ekomi kobima keno grâce luzolo place akendaki na Nigeria nde akendaki kokota bikota kota. Akendaki ko simba bisimba yango na famille kaka na environ ya 3 semaines ya pamba 3 personnes bakufi. Bandeko wana banungu sikoyo ya biso kandenge boyebi toyaka pona osala analyse, toyaka pe pona kopesa bino ba information o eza nango exact, toyaka pe pona kopesa bino ba toli kandenge ezalaka. Ya lelo penza to osala analyse bandeko na ngai. Bino bo sala analyse na bino na système a bien kana ba commentaire ndenge ezalaka, bo pesi moi conseil na bino, bo sali moi analyse selon makambo yo. Ndenge bazo akize grâce luzolo ke non na Nigeria kuna kendaki nde akendaki ko simba bisimba akendaki kokota bikota kota sikoyo eza temps ya sacrifice. Est-ce que eza makambo a solo bandeko? Na kote nanga elo na oki koloba eza que bon ba makambo nyonso tu ekwei eleki na nzela moko ezalaki nango ka coïncidence. Let's say soki grâce luzolo akendaki na ye Nigeria te eke makambo yo esalamaki bato balingaki baloba lisusu nini to peut-être que avant liwa ya koko ya grâce luzolo azalaki peut-être proposé akendo jouer soki wapi avant daka kuna bazwaye en charge basalele makambo nyonso to
eke makambo oya liwa ya koko, liwa ya noko, liwa ya mama kulutu ya Grâce Luzolo elingaki esuka wapi bato balingaki ka bakize eke no yende mutu alekisi bango. Bandeko eza nango ka coïncidence na oki koloba nanga bongo selon ngai na ebite parce que na makambo nyonso tu na lobaka mutu ayebaka vérité ya tout ezalaka Nzambe na mokolo makambo. Bato wana mibale nde bayebaka. Me babiso yo batu mosusu bakoki kondima, batu mosusu pe bakoki koboya na bango ki non ekoki jamais kosalema bongo. Selon ngai na otala Grâce Luzolo aza garçon moko azobunda et puis espoir na ye mingi ezalaka epai ya Nzambe. Grâce Luzolo ti lelo alelaka mama na ye oyo akufa, alelaka ye mingi. Biso moko tomonaka nde nini apostaka bandeko ya mama na ye. Donc po na ye ndenge mama na ye akufaki atikala na bandeko ya mama na ye, donc amonaka penza mama na ye epai ya bandeko na ye. Soki amoni bandeko ya mama wana deja ayebi ke oyo penza mama na ngai. Sikoyo je ne pense même pas que Grâce Luzolo kaki kozala na makasi oyo tomonaka bato mosusu po na lokoso ya mbongo si foke na boma mutu na koboma. Grâce Luzolo aza bongo te. Bato mosusu bamonanaka iza na bato mosusu ka topesa te exemple na monde ba théâtre tokoki ko mentionner ba kombo te. Soki botalika na monde ba théâtre wana bomona bato mosusu soki vraiment succès eyaki ko se présenter na makolo na bango ki non bokota bakoki kokota. Mais bato neti ba Grâce Luzolo je ne pense même pas. Ba Grâce Luzolo eza parmi bato oyo ata kutu koboma ntaba akobanga penza makasi, ata kutu koboma soso aopanike bato ya bongo ezalaka pasi encore pasi akota na biloko ya bongo. Et puis Grâce Luzolo donc andimelaka Nzambe mingi. Selon nga koyeba Grâce Luzolo andimelaka Nzambe mingi. Carrière na yeti ezokende bongo ayebi keti azo mataka chaque jour eza grâce ya Nzambe. Alors je ne pense pas que ye Grâce Luzolo akoki kaka kotia makambo wana nyonso ya Nzambe mopanzi ya mona kaka succès lelo akendo ko embrasser yango. Je ne pense pas. Nigeria wana eza place ya bakisi ebele toyebi, mais eza teke soki mutu ake kuna nseke asimbi bakisi te. Eza nango bongo te. Ezala nango bongo te. Et puis kisi bandeko nanga na betela bino lisolo. Est-ce que boyebi ke bakisi o batu bakenda ko simba? Eza na batu mosusu bakisi wana esimbaka, mais eza na batu mosusu bakisi esimbaka te boyebi. Na yokaki histoire ndeko moko abando beta lisolo alobi akendaki na ndako ya nganga. Nakokota ka na ndako ya nganga boye nganga wana amoni ye directement alobi bima konia taka lisusu makolo na yo awa te. Siko ye atuni nganga wana pourquoi alobi te na lingi komona kayo lisusu awa te. Kende penza. Wana nyonso to ezolakisa keza bato mosusu soki oza mwana Nzambe to oza na étoile na yo de la part du Seigneur. Yango mona bato mosusu keka neti histoire na utu kobetela bino na ndako ya nganga babengani yo. Et puis eza na bato mosusu akotika na ndako ya nganga bongo na kokota abeli liboma. Bato mosusu na kokufa akufika kuna. Donc eza mutu nyonso tu oyo akoki konyata makolo na ye na ndako ya nganga. Liwa oyo eza ka coïncidence bandeko na ngai. Tomona yango na ba famille ebele. Famille ya Grâce Luzolo eza teke yango nde famille ya liboso o 3 personnes ekufi ya kolandana te. Tomona yango bandeko na nga na ba famille ebele bakufa bongo. Yango ezalaka bien soki boza na matanga ya moko mutu moko ka akufi na famille ezalaka bien bozolela mais bozala na distraction te parce que balobaka surtout soki mama akufi. Soki mama akufi to papa akufi balobaka nzela etikali polele. Ndoki bakoki kokota facilement pour na ko continuer musala na bango. Alors bo lelaka bozo intercédaka pe.
ezalaka mwa bongo. Donc ezalaka bongo bandeko na nga na famille ya Grâce Luzolo ezateke non yango de famille ya liboso Grâce Luzolo a sacrifié, Grâce Luzolo a sacrifié mutute bandeko na ngai. Botika Grâce Luzolo babino botambola déjà na ba rumeur sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous prierai surtout de laisser bandeko na nga eza bien te. Toyebi ke na ba réseaux sociaux oyo yango na lobaka batu mosusu tolingi na biso ka biloba loba. Tokota ka penza ka pona biloba loba lobi pona obebisa ka réputation ya moto. Et poto zo yeba te ke non makambo na oloba to ono sala. Est-ce que ekosunga mutu to ezo ya pona ko détruire mutu? Bandeko na nga totika biloko ya bongo ezo sunga te. Grâce Luzolo a sacrifié mutu te to aboma mutu te. Na Nigeria akendaki na ye pour jouer film na ye. Azalaki invité kande to monaki c'est qui Gomez mutu penza azwaki eke no akende pe akota pe na ba pays mosusu ba amona ndeni ni ba jouaka pona ko améliorer kande to monaki amemaki Irsil Peshanga. Donc eza bongo lelo to après lobby Gomez wana obema lisusu mutu mosusu soki amemi mutu mosusu wana keno matanga ezate to loba nini wana akotaki bikota kota te ezaki ka Grâce Luzolo. Botika makambo ya bongo bandeko nanga eza nango ka coïncidence, eza ka coïncidence et surtout Nzambe ye moko a planifia to yebite ba okufa nini mais Nzambe ye moko eza na batu mosusu. Je vous dis la famille bakoko kana bango ko supporter de leur te bien que koko ya Grâce Luzolo akolaki déjà mais ezalaka toujours na famille bon mona eza na bana moko balingaka ba parents na bango koleka bana mususu. Omona ta na famille peut-être que babota bana 5 mais bomona bana 5 wana ezalaka na 2 bana o bazalaka accro na ba parents na bango. Donc bango soki ba parents baza te eza neti liwa motema ezobeta mama aza wapi papa aza wapi. Donc bazaka bongo na ba parents siko bato ya bongo soki esali que nos parents kufi en tout cas ezalaka choc ya monene, ezala penza choc ya monene yango bomona kape na ba famille mosusu ka bongo mama kufi bana pe bakomi kolandana mosusu ezala mwa bongo. Donc mona peut-être que bolingo penza ya mama na bango mosusu ezalaki nango. Donc ya makasi yango eko sala ke non mama na bango azokendaka bango pe bazokendaka. Donc ezala mwa bongo bandeko nanga. Alors na minute oyo totika kolatisa Grâce Luzolo babuzoba oyo totika. Grâce Luzolo aza mwana muke azo travailler surtout sur sa carrière, a travaillé dur pour que yépe un jour kombo na ye elobama. Ba Grâce Luzolo soki bazalaki ke ba kota ba kisi banda kwa banganga peut-être balingi ba kota kango depuis kala penza makasi akota ki yango pona nini ka lelo déjà yebi ke mokile lobelaka kombo na ye akendo kota. Pourquoi bandeko pourquoi akendo kota? Parce que to yebi ke batu mosusu bakotaka na ebandeli ya carrière azoluka succès. Siko lelo Grâce Luzolo aza déjà na succès. Ebele ya batu déjà balobelaka kombo ya Grâce Luzolo. Ebele ya batu déjà bayebi Grâce Luzolo. Alors aokendo kota babanda kwa banganga. Pourquoi? Aokota ngo pona nini? Na raison nini? Na motivation nini? Bandeko nanga totika biloko ya bongo. Totika penza biloko ya bongo eza biloko moko ezo sunga nango te. Ezo yaka ko détruire. Na minute Grâce Luzolo aza besoin na batu o penza bakoya baye ba pesi ba courage balobi ke non Grâce Luzolo c'est ça la vie. Azana besoin ya batu moko te ke non baya pona koya ko finga ye pona koya ko lobela ye ke non yo mutu osali boyete. Eza bien te toya awa pona ko soutenir ye Grâce Luzolo c'est ça la vie vie kenda ka bongo ezalaka bongo. Donc bopesi ba courage wana ekosunga pe keto yawa Grâce Luzolo Nigeria kendaki c'est tout à fait normal akendene Nigeria akendo jouer na ba pays mosusu amona ndenge nini ba film na ba place mosusu essayer de développer nango. Et d'ailleurs c'est une fierté pour notre pays eza fierté ya munene oyo penza quand même akendaki ko représenter Congo na biso a jouer ki pe kitoko.
mais pourquoi na minute mama kambo matango tokoki ko lati sango grâce luzolo non que non c'est grâce luzolo asali binoni et loba taye moko bebi la donja grâce luzolo asala ka binoni en tout cas la famille totika ba biloko bongo ce n'est pas bien totika ngo bandeko nanga ezo sala bien ata mukete et au sala na ngo bien et au sunga pe bien te ba biloko bongo imaginer na ba choco grâce luzolo azanango ayo kapé babylon mosusu ke non ndenge zabo e grâce luzolo ndenge zabo e grâce luzolo bandeko bolingi bobomisa mutu tonde nini mokili mawa te mokili mutu pasi bandeko nanga mokili pasi pas possible mokili oyo opesa pasi moko bandeko nanga lelo dimanche bosana te kolamba biloko ya kitoko mpona mibali na bino pepo na bana na bino na système kaka ya bien dimanche baliaka kitoko wana to présenter ba condoléances na biso na famille surtout ya grâce luzolo nos sincères condoléances Nzambe ya lola a continuer ko pesa bino makasi Nzambe ya lola a continuer toujours kozalaka na bino Nzambe ya lola a pangusaka surtout mai ya miso na bino toyebi ke na moment oyo to na circonstance oyo eza pasi ce n'est pas facile eza circonstance moko esalaka pasi na motema boyebi te nani bokolela boyeba te mais prière na biso eza ka ke no Nzambe ya lola a continuer toujours kopesa bino makasi Nzambe ya lola azalaka toujours na bino Nzambe na lola a continuer toujours ko protéger famille mobimba na système kaka il y a bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kandenge zalaka bobo sanate kotia ba commentaire na bino donc analyse na bino na ba commentaire bobo sanate ko sala partage kandenge to salaka na système moko ya bien makasi la famille ezalaka bongo donc chez Etoiline Ines TV makambo nyonso tout ok. Bye bye la famille et à la prochaine.